Bonjour, bonsoir, bon dia, boa tarde. Ezali Susungai KCDB. J'espère que vous avez bien. Nango Nzambe, Nzamba bateli biso. Pe azo continuer ko batela biso totondi Nzambe na mingi na nyonso o Nzambe azo sala pona vina biso. Ezali susu ngai ndina lobi na ke KCDB na susu na thème mususu lelo pona ko partager ensemble elongo na biso nyonso na ba oyo nyonso balanda ngai pona thème na biso to continuer ko loba pona maladie etali diabète, maladie sucre pour eza maladie mo chaque fois dans nazo loba ke ezali maladie ezobakisama mingi limero ya batu kaka ezobakisama donc tozoloba chaque fois ya diabète type D ezali ya type D yaonde nazolobela chaque fois po yaonde ezali maladie eyaka ezozwa mingi po etali style modèle ya vinde tozomema vina biso yango pe ezopesa biso peke maladie oyo ezobakisa batu mingi bazobela pe maladie oyo ya diabète etanke eza possible pona ko éviter maladie oyo ya diabète mutako tuna bapona nini ke ye KCDB azolobela ka maladie etali ya diabète ya type D azolobela mususu te. Oui, pour le type D, eza possible, eza malade moko ekoki diabète au mutu okoki ko éviter yango. Mais na type par exemple type 1 eza eloko koki ko éviter yango te. Pour etali modèle noko ya vivre te etali te donc eza eloko mususu. Na type D eza eloko mususu traitement pe ya pardon ya type 1. Ya type 1 ezali diabète modèle mususu pe traitement nango eza ndenge mususu. Yangona ke na mutu aza na type 1 na oyo aza na type D donc ezali différent nyonso ezali diabète mais eza différent donc eloko ezo provoquer yango nyonso mibale ezali biloko mibale différent donc à part kaka type 1 te na type D tozasuna bamidele misusu à part ça eza pe na basisu ezali subtitre titre ya nini ya diabète donc na se miso ya diabète donc totanza ndenge opesa so opportunité donc nakoloba biso bamitype misusu midele misusu ya diabète oyo ezali mais oyo ezali nde mingi ezali type D donc numéro D nde ya diabète yonde mutu eza mingi à part ça yango pe mutu ezobakisama chaque fois ezokoma kaka ebele mais tokoki ko éviter yango nga bisika nasalaka moko soko fandi omoni ke otali bato bazoya bato bazwi bango na diabète sika ba gène liboso ya leke tobaki ya type D ezalaki à partir ya 60 donc alta diabète bando benga en Allemagne mais donc la sake diabète ki mukolo à partir 60 mais siko eza susu ndenge wana te yango benga susu ape na Allemagne diabète ki mukolo te bon patient bazo benga kaka type D pour ezozwa pe na ba gène monta 78 ans 19 ans 20 ans azada na diabète ya type D yango monike ezeloko moko ke ezeloko tokoki ko éviter mais nyonso zo dépendre na biso moko nde na lobi ke nga soki bisa na sala so na fandi presque tozali chaque semaine donc lundi à vendredi tokozwa bato bazwi bon diabète ya sika tant mosusu 4 fois 4 personnes autope 5 ezo dépendre donc ya midele nyonso donc ya de na mosusu oyo etali peke eza ya zeme surtout ya zeme ezokoma ebele ezokoma pe ebele donc nzambe kaka mutu abatelaka biso yango wana ke tosi protéger toyeba komibatela biso moko eza possible ke mpona koevite maladie oyo etali ya diabète ata mutu akobaki ya traitement ezali bien yeba ke chaque kisi eza na contre indication chaque kisi ozomela ezala etali ya sucre ezala etali soki ya tension ezala kisi ya nini nyonso kaka oyo tobenga kisi so totali na publicité awa na Allemagne ntango bazosala publicité na télévision ya kisi bakoma chaque fois phrase moko na télévision donc phrase wana ngolasa ke bazobenda biso attention mpona kisi donc chaque kisi ota na kati na paka kisi eza na manual nango ezali donc bazoexplike ndenge komela donc maladie ni pe kukisi one koko provoquer oreke ebelisa aussi so mutu mais epesi susu problème susu ozalaki nango à travers ya kisi omoni donc eza te mpona kobangisa mais eza ezali réalité nde na ka ya diabète eza maladie oyo tokoki ko éviter soki biso moto lingi tokoki ko éviter yango otopi na mutu aza nango akoki pe ko améliorer situation ya diabète na eza possible mais ezodépendre nyonso na yo moko ezodépendre na do na biso ndenge tokomema vie na biso yango lelo na ye na thème ya hypoglycémie
Hypoglycémie elingo laksa nini? Hypoglycémie elingo laksa ke donc ezali mo médicinal elingo laksa ke sukali ya kokita se. Eloko eza liboso attention. Faut ko éviter hypoglycémie. Donc ezali na hyper ezali ya komata, hypo ezali ya kokita. Ya kokita ezali donc na C ya 70 mg pour décilitre. Eza na C. Donc olinga te ke citre na yo ezalaka chaque fois na C ya 70. Donc ekita. Na pareil na yo oyo mesekaka ezo dépend na pareil nyoso ezali même pareil nyoso zo bima sikoyo donc ekopeso de yake sinali ke auto epeli nini koto ya rouge do bisika ezali donc za bascal susu za bascal oyeba ya rouge vert ndeka feza la kana banzela tende ba fait rouge donc toi na rouge toi na vert toi na jaune donc ndempe na ba pareil mingi ezali donc eolakisa yo soki ozala ezali kolo mingi et comme na rouge donc signification que attention suka neza komata mingi soki peza na jaune auto peso soki malem suka nezo kende na nzela mabeto neza malamu donc to pe na vert so pe ozali donc na vert ezali donc ya bien ya wana ezali ke il faut ko éviter donc sukali ezala à partir ezana C ya 70 pona nini eloko nini ezasama na hypoglycémie elingo laksa ke soki sukali ya na nzoto donc na makila diminue ya mingi donc omona eloko ne sala marqué donc basinel ezali obanda siko kolenga ozolenga concentration ezate obandi kotoka donc oko sentir ki nzoto bien te zotoka donc okomi kolenga donc eloko ndengwa soki salami directement il faut ko traiter ngo rapide pona nini chaque fois so kende et comme motina okoma befusi lo stade ba nini donc okota donc ko perdre de conscience donc okwasu ko traiter yo moko te donc eloko pe oyo hypoglycémie ezali kaka mutu akoko kozwa hypoglycémie ezali mutu oyo abetaka insuline o abetaka tonga ya insuline na mutu amelaka comprimé to ba par exemple ya metformine ekoki kokitso sukate okoma na hypoglycémie te na metformine te mais ezali ba comprimé mibale otomoko yaunde mutu ekoki ko provoquer pe hypoglycémie mais comprimé wana ba docteur ba evitaka mingi ko komelango batu mais yango donc ezali ke eza mingi pona insuline na mutu oyo abetaka tonga insuline yende mutoko akoki kozwa hypoglycémie pona nini eloko nini esalamaka pona no koma hypoglycémie donc eloko nini zo provoquer yo ke okoma na hypoglycémie ngo la sake sukali na C ya 70 na C ya 70 na C comme sous 60 et ça na C ya 60 donc eza bien donc eloko liboso ezali ebebisaka baner na cerveau pour cerveau na biso eza na posa sukali pour travailler et na posa sukali ya wana ke chaque fois tant ezokita obando senti ke concentration za okosu ko concentrer na eloko te ata ko fungula mulanga mai okokate donc chaque minute zoleka ezobakisama donc yango eza eloko moko so esa minde ngwana ke il faut au traiter ngo rapidement ndeno ko traiter to kolobela ngo bon ndena lobi ke insuline yango nde mutu esala nde ngwana eloko nini provoquer ke po okoma na hypoglycémie engo laksa ke na mutu injectaka insuline chaque fois tonzo beta insuline donc insuline oyo ozo beta avant olia pone na loba na video mo ke tona ba ndele bele insuline ozo beta avant olia donc engo laksa ke soki okolia hydrate de carboné donc ole lipa loso fufu na biso nde toliaka makemba bambala babiloko nyonso etali nini donc ba spaghetti ya mwana ke il faut beta tonga insuline mais soko yebi kendeti na midi oyebi ke olia nao eloko te olia kata msuto ba salade yo moko sali salade oyo moko sali ebilo note na kati oyebi donc otie dressing oyo ya bateka na bilangete ya na magasin te yo moko teta msusu babiloka na kati na salade na yo moko yebi okoko beta insuline te il faut mesurer liboso suka na yo otali soki suka eza na niveau nini po na biloko lia na salade apamba salade ematisa sukali te
eza ata on leba gemizo na biso nde tobenga awa ematisa sukali te. Yango wana sukali emataka so toleba biloko etali kende na ntango ya baloso bamapa bafruit bambala baspaghetti babiloko ndenge yango nde mutu ematisaka sukali. Mais na ndenge koyebika kolia salade na yo okobeta insuline te eloko nde okosala il faut corriger nango po soko beti yango elingola sakena biloko le ematisi sukali te. Donc soko beti dose na ya insuline normal ndenge ifalo beta. Donc osenga osala nini eloko no esala make sukali no kitana se na hypoglycémie. Otobenga kala donc tokata na mkuse hypo. Osengo ke ekitana sukali na se. Yango ke eza chaque fois soki oyebite s'informer et pas na bato bazo traiter yo ndenge nini okoki kovite. Mais ne bandeli ba pesaka ba cours soki ba peso insuline ya sika ba peso directement ba cours eloko nini okoki ko éviter. Yango ke ezape lisusu ke ndeti par exemple ke oyebike ok musala il faut contrôler chaque fois insuline na ota mozobeta. Pour à travers un mouvement, si na loba pe na vidéo mususu na vidéo pe utoleka na lobela ki à travers un mouvement ekitisaka sukali na se. Siko yo obeti déjà insuline na yo o appliquer dans ndenge ezali dose na onde ifalo beta sima ozwinzela okei. Olete ozwinzela obando kende siko elo ne salaka liboso na ole lokote obeti insuline. Ozui osali ba mouvement donc et oza donc directement ke okende na se yango neza chaque fois soko ninko bimana ndako contrôler soko beti insuline il faut lia eloko ko beti insuline te ke sans olia eloko il faut olia eloko tango obeti insuline avant obimana ndako contrôler sucre na yo eza na wapi. Linga que chaque fois avant obimana ndako sukali na yo eza na 65 minimum 160. Soki eza na 160 wana okei mais soko yebi ke eza na se ya 160 linga ke olie eloko po matisa sukali likolo po à travers mouvement tokosala ekokita na se pona ko éviter hypoglycémie. Donc hypoglycémie eyaka pona nini ke erreur obeti insuline ole lo côté auto obeti insuline oliaki me oke kosala sport. Si vous foye ba pe ko calculer ko contrôler insuline na yo avant okende kosala sport. Oko beta teta mususu beta ka soki to ba par exemple 10 ozo kende sport so kende sport ekokita. Donc mouvement no kosala ekokita na se. Yangwana eza bien que éviter sukali eza na se malamu kuta ezala mpe likolo ke eza na se mpona se ebebisaka mingi mutu na biso. Yango moni ke ntango sukali eza na se okoma deja kotremble ozolenga deja obandi kotoka makasi ezosila ondire mutu asusu na mai na nzoto te yo moko ozokoka su kositraite te. Mais eloko eza sikoyo soki omoni ke oza deja na eta wana ozokoma deja mingi baza na appareil na laksaka na video moko appareil moko babenga freestyle libre wana yango eza na alarme ekobeta na alarme ke peso ke sucre nezo kita auto sucre nezo mata peso déjà alarme pour aussi protéger déjà avant au prévenir. Mais tant oyebi ke omoni ke sikoyo ke zo moko o senti na nzoto no ke oza so l'aise. Il faut au traitement nango eza nini. Coca-Cola ezalaka na sukali mingi ezelo ko profiter komela na tango za na hypoglycémie po eza na sukali mingi à part ça ekendaka direct na makila et matisaka. Coca ou Fanta donc pardon s'il te plaît ezali Coca ou Fanta o bakoma zero te o pe bakoma light te. Il faut ezala ya normal pona zero light eza na sukali te. Yangwana qu'il faut mettre la coca, auto fanta, auto limonade, auto pe jus d'orange, jus de pomme, ou est normal, à part ça, tous appels à auto benga en Allemagne, traubentsuka. Donc, mon toit dans le diabète, ou est yébike, à bêta ka insuline. Donc, chaque fois que vous bima, il faut la préparer. Il faut la préparer, aux ala bani ba comprimé na miki ba benga ya traubentsuka to benga a, ou est pembe za mo ba karebo ya miki. Il faut chaque fois, pour y avoir pesa sukali ya rapide.
auto pe miel pe kendaka rapide na makila auto marmelade et donc confiture et kenda pe rapide na makila donc yango biloko ezali ke il faut traiter hypoglycémie wana rapide po sukali emata na likolo. À part ça, kotika kandeng wana te. Poso tiki ndeng wana omeli mwa mulonge ya bouteille wa mukie ya coca auto ya fanta omoni ke siko mwa bien. Soko tiki ndeng wana ozonga susu na nini na hypoglycémie ozalaki nango. Il faut olinga siko ke olia eloko moko kende na dotu babengaka fast sumbaise. Donc eloko oyebi ke okoki kotafuna lipa pomme atape etabe toyebi ke eza na sukali mingi mais il faut lia eloko eza donc oeza da donc koko tafuna mnoko ya omela ta otafuna pona nini soko melika koka otole ba traube tsuka oto otie soki nini omona ke eloko ne salama cerveau na biso eza lokola aspirateur eko benda o yaza na moposa po bando sala donc cerveau bendi yo okozonga lisusu po oza sona sukali te ozonga susu na hypoglycémie ya mona ke po esalama te donc tango omeli koko to fantoto loko le et rapide après il y a ce eloko mosusu pe oyebi ke okotafuna directement ya komela te me ya kotafuna mnoko mais bamosusu bazala pe na système ke fo lia chocolat ntango omoni ke suka ezokita lia chocolat kolia chocolat te ntango suka ezokita mpona nini chocolat ezali na fat donc ezali na mafuta eza na lipide donc eloko nyonso oyo eza na lipide ematisa sukali malembe na makila emataka malembe mais na ntango wana yo oza na posa eloko oekende rapide sukali mata rapide directement ozonga na eta ya normal yango wana soko olia chocolat na nsima après nde okokolia chocolat mais avant kolia chocolat te donc nde na biloko na tangi ke baconfiture donc benga marmelade ole traube tsuka ole omeli wa coca fanta auto jus de orange jus de pomme donc on esitali ke ezali ya liquide oekendaka rapide atape miel eza rapide sukali kendaka po aider yo directement sukali emata sima nde soko kolia chocolat onende chocolat non na sima mais eloko oyebi ke okoki kotafuna après na monoko po ozonga susu na eta wana te ke etali ya hypoglycémie. Chaque fois eza bien ko éviter donc na muto nde na lobi ke oyo azoko appliquer insuline yonde mutana tendance ya okoma na hypoglycémie donc ko éviter soko beti insuline na yo lingake oyeba ko calculer et ko kepe ko zata mususu oza na plan ya insuline oyebi ke otali omesire liboso makila sima otali combien epesi na pareil otangi na plan na yo soki combien ko beta na plan wana pe ezali mais soko monita mususu ke chaque fois ozokoma na ozokoma ka surtout na butu na hypoglycémie eza bien kosola na docteur tant supe koza ke insuline eza likolo mingi ya wana ke il faut diminuer mais yeba ke chaque fois soki eloko esala midongi ngola sake obeta ki insuline mingi olemukie oto osala ki mouvement soko yebi ke na ndeti na temps ya okende sport oyebi ke il faut yeba liboso osala combien de temps na sport pe intensité nini ya sport okosala po oyeba okoki pe ko diminuer insuline na yo na 50% oto po ko beta pete soko oyebi par exemple osala 2 heures 3 heures du temps na fitness studio osala pe donc entraînement makasi oko éviter ki insuline ko beta insuline te mais tala chaque fois nde na lobi ki suka no fezala likolo avant banda mais chaque 30 minutes il faut contrôler ka sucre non chaque une heure de temps on contrôler sucre na yo soki ezali wapi pona ko éviter hypoglycémie eza eloko malamu ko éviter malamu sukali eza likolo ke eza na se soko za na question oko komela na chaîne nga ya YouTube ngana ko répondre nzambe apambola biso ezalinga KSDB partager vidéo oyo na mutu nyonso olingi ezali bien pona kosunga chaque fois na suka na vidéo na loba na répéta chaque likambo oyo ezali pona ko aider batu oyo bazana diabète pour améliorer situation na bango pe na mutu oyo pona ba oyo pe bazana diabète te pona ko éviter nzambe apambola biso apambola yo na oyo nyonso ako partager vidéo ya KSDB. Ciao.